Mbote balandi nyonso ya émission na biso polele na kati ya Izaki TV. Na pesi bino mbote partout bozali. Merci pour la confiance, pour la fidélité bozo continuer kopesa ngai wa bino d'huile à la charmante. Babi mwasi nzambo boyisa mukili na yo. Merci na bino na ndenge bozo s'abonner, na ndenge bozo liker, na ndenge bozo aimer. Esa biso vraiment wow. Merci Nabino, mbote na yo papa José Yungu, l'homme simple na kata Nouvelle-Zélande, motema ya mama Rose, la patronne. Lelo na yo ko sala analyse nanga na sujet ya Karine Mokonzi la baronne. Balobi poto ningani. Internet ningani pona Karine Mokonzi bazozo. Boko tika komba Karine Mokonzi te, tout le temps Karine Mokonzi. Ezaki ka bino Karine Mokonzi abotaka te, Karine Mokonzi abimana bato akisi, ya edi amele bangenge, amele mabota, Karine matrice zika. Oh, mais boka musanga, tinde bolo bakomba Karine sur scène ezo matakaka, ya zo kende kaka. Bolo te, boa elo côté boa zéro. Pona Karine Mokonzi, ezaki ki abotaka te, mais to mona ki Karine Mokonzi, tozwa ki ba image, ba photo et circula ki internet. Qui est Karine Mokonzi a commis na zemi. To mona ki yango, to yesu kozo ba photo ka ya bino ba zozo, ba audio na bino to yo kaki. Oh non, Karine Mokonzi, mwana il paraît qu'il a boti, mwana wana za ya yete ceci cela. Oh, et le ngo ane komi suso Karine Mokonzi ndenga za wana abali mobali. Oh, bo kam sanga makasi. Bon moi de tout bolo ba pona Karine Mokonzi e simbate, bolo ba dalenea. Boloba o botika bolo bo vanda un sujet mokoti bo fandele sujet ba matrice zika matrice boyena boye Karine Mokonzi robota kate yo kutu boye siko lelo yo bo suki wai abali Karine Mokonzi respect et siko zali respect ma sœur bazozo bazui trouble donc bazui maboma pona libala Karine Mokonzi oh et comme lisusu na mona zozo moko ale kaki zozo wana lobi ono Karine Mokonzi en tout cas eza pasi pona yo parce que omondo bali mobali oh abala mobali te biso toyebi ke Karine Mokonzi abali déjà to confirmer ki yango yo soko obo yango etali ba photo ezo circuler epesa osko liboma o comprendre to sala nini ka yo mote boze belé makasi boza contre Karine Mokonzi na vie ba limitara mutute vie nzambe nde makambu donc yo ta point na vie ya muninga moko yebaka sika yo ta point nzambe osala obanda ba makambo sika na vie na ye faut ta virgule au moins nde bosuki tembesili mami na kati Autriche tembesili bango tembesili bino bolobi n'importe quoi trop pona komba Karine Mokonzi siko na moment oboro bali susu nini to solo lati to solo la bolo balisu nini Karine boy mwana mutu esa lemba abi po kipe na lisu binote ndenga zana mikolo ye na ye bosuki bolo boluka sija sikate boluka sije azanga mabota azwizemi abala katenda ngwa ko bala ye Karine ofia lidobi Karine ofia zanga mukanda Karine ofia voyage raté Karine ofia likolo kilo oh fia lokolo kilo a komi na zemi fia lokolo kilo aboti fia lokolo kilo likolo nango abali sorry pona bino batabi loba sorry pona bino yango mondi ba vie na bino ezalaka limité depuis toyeba bino tile toyeba bino ra bongo botika te donc bino bo sala publicité na komba Karine Mokonzi boye bara nzambe po tombola ye donc bino bo sala ndenge za wana Karine Mokonzi na bo sali ba makita bo sali ba réunion to luka boye po to casser ye moi te ke nzambe ya confondre bino ka tout bozo sala pour na Karine Mokonzi na ba confondre bino eza toujours zéro c'est que botika ndeti nga Julia la charmante bino ko sa publicité jamais na komba mutu na leki na ngaka na media na ye na yo samba po na komba mutu mo boy afaza na mbongo dega oyo lesa nga lesi bébé na nga sur ya ngaka sur ya ngaka la ngolaise olesi bébé na nga osali tout po na biso wande na banzo tanga kombo na chaque fois po na nga vraiment tika na loba lisu tende sino bolo babiloba loba wana eza vraiment passé na tala ki émission moko semaine passée moi na mobali
ba audio ngo pe circuler ki na bo tanga kombo ne pona ofula na nga ete ko fula ye eze lo côté na ko tanga kombo na ete aloba ki sur Sija Karine Mokonzi beta ki penda sete makasi mais aboya ki na ekolanda aboya ki pe ko ya ko sala droit de réponse pour na ye a garder toujours silence pour ayebi ki obino bo loba ya ngote o ye sala milaye papa mobali ba parents mobali ba boye libala wana ceci cela mais tout monde qui ba photo ezo circuler jusqu'à présent libala Karine Mokonzi ezo tala ma partout ba tala Karine abali bosuki wapi bon Lucas Sije mususu te en tout cas lelo na yeki nangana loba mingi te na yeki nangana loba vraiment mingi te pona Karine Mokonzi ndenge bazozo ba loba pona ye na yeki na loba ka mukie wana na loba mbala sima ebele na sali analyse moka ya mukie vi atana nga moko ngamu na zaba makambu na nga na osala vi atan lelo na ben na loba na linga kuna loba te na lali na lamuki na moni sous vidéo moko zo circuler ngabi non fona leka na lobata mukie sur Karine Mokonzi parce que epesa pasi pa mutu bozo lobela azo lia azo mela mafuta toujours en mata o bino bozana ngote ya zana ngo mais bo lobela en tout cas mokile zara pasi na pesi vient nga du désigne de les grands changeurs na kacha Château Rouge raison na o alobaka Julia tika batu baloba pona yo o bango ba loba soki o moza conscient qui est au sala ngote toza consciente ele kanango ozomona boloba ki trop sikoto suki wapi bola pate bo continue toujours ko ba pona Sija Karine Mokonzi yazo mataka ka sur scène bata mundi bu respect sikozali sur scène zo mataka ka nyonso ye bo sala e mata bino bo fina na kabda boza bo amukie makasi Karine tant yo tanga komba Karine Mokonzi baka o c'est du muet yo moko c'est du muet vraiment et choqué nango mutute o amoni ke choqué c'est que yende aloba sir komba Karine Mokonzi en tout cas na komi na suka ya analyse nanga ya journée ya lelo na pesi bino merci batu tout bolandi émission nanga polele na Isaac TV bo s'abonner na Isaac TV bo partager linga vraiment vidéo bo partager bo liker bo aimer ango vraiment et kozala bien na pesi bino merci batu tout balanda kinga na Angola bandeko nanga na Angola na Luanda na Kabinda wana na moni Christelle ngama ma copine privée na kati ya Kabinda na pesi yo mbote merci na yo pe na ndengo landa kinga merci na mon boss José Yungu homme simple na kati ya Nouvelle-Zélande na ebi yo poza ki branché pona kolandanga na sima caméra na zaki na Richard na pesi yo merci na ndengo accompagner nga pona koma 565 na bandako na bango merci na bino nyonso tout bolandinga tokutani na émission na nga ya sima bye.